du Congo, à Kinshasa, pour rencontrer la première dame. Tuyaki na Kinshasa mpona kokutana na molongani ya mokonzi ya mboka po tosalaka elongo na likambo lia motuya libengami malnutrition chronique to kozanga kolia malamu na ntango molai. Maladi moko elobamaka mingi mpenza te kasi ebomaka mingi, ezali mikolo nkama mia yambo ntango mwana azali kosalama. Elingi koloba sanza libwa ya yambo mpe mibu mibale mia yambo ya bomoi. Soki alie biloko ya malonga te, biloko ya kotonga nzoto, mama akoki kobota mwana moko akozala na nkokoso nsima, akozala kobelaka, akokoka koyeba makambo mingi te na bongo na ye. Nasepeli ndenge mokonzi ya ekolo azali kolandela yango. Bazali mingi te basi ya bakonzi ya bikolo balandelaka yango. Je la connais personnellement. Je suis très heureux de le faire avec la première dame de RDC parce que d'abord, elle est extrêmement attentive. Azali lufilumelo ayebi mambi mabokolongono na yebi ye malamu nga moko ompe lisusu po asala misalami ya bokolongono asala na lupitalo ayebi nini bakoni bazali azali na motema po na bato bazanga bamama bana fondation na ye esalaka po na yango na sepeli na yango mingi. Yambo likita tosalaki na visioconférence mpe sika mosala azali kosala na lipingali ya ye bazalaki bango banso wana na moni ete bazali na makasi bayebi mingi bayebi ete lobi ya mboka ekoleka na nzela ya bitumba na malnutrition chronique. Ezali te kaka likambo ya ministère ya santé, ezali penza monene esimbi misala ya bilanga bitelo ministère ya finance mpe esengeli kozwa misolo pe na kanisi ete ba entreprise privée bayebayaka na mboka bakopesa maboko na yango. Parce qu'il faut trouver des financements et j'espère que les entreprises privées qui trouvent aussi des bénéfices à venir dans ce pays puissent aussi contribuer à la lutte contre la malnutrition chronique.